mare, ok pale jambo. Ok pale jambo mare, ok pale jambo male dide, anu se kaolo makude. Ok pale jambo mare. Bandeko solution ezwami na mabota na biso bandeko na ngai toza na bati ebele yeli biso boye pona kosunga santé na biso ezali biloko moko ezali naturel bandeko na nga. Premièrement to bandina nona oya batata ezali café oyo ezali kopesa vraiment makasi epona ba papa soko zali na problème ya érection en tout cas solution ezwami café na biso yango oyo. Ozali na problème ba maman tokei mbangu pona ba maman oza na problème ozoko kaisusu kozala na posa ya sexe te alors ba maman te yango oyo ekomatisa yo eloko babengi libido voilà libido ekoya makasi pona ozala na posa ya sexe tolongola na tokei pe na mbangu na ba articulation ba papa bazosala misala makasi na ba maman te ya articulation yango oyo ezwami bino moko bomoni pona ba mikuwa nzoto pasi okobenga biso tokotekela yo te oyo tokei kuna toza pe na ba oyo baza na problème ya tension yango oyo high blood pressure oye mbangu eko réduire yango te yango oyo pona bato ya tension tozali pe na te ya anti-diabète bato oyo bazali na diabète bato oyo baza déjà na tendance ya kozala munene docteur ayebisi okeba na sucre okomi na limite ou bien diabète ezotungisa yo te yango oyo bandeko na nga te moko malamu bakomi bien 14 jours omeli yango 14 jours opemi après oye kobandela kir na yo omeli lisusu soki obengi toko expliquer yo oyo ezali publicité elekaka mwa mbangu oyo ezali mpona bato oyo baza na posa ya kobota ozozwa mabota te matrice eza na problème en tout cas oyo ekosunga yo esukola yo matrice obota na lombangu tokei mpe mbangu tozali na café oyo mpe ezali ndenge moko kaka presque na oyo ya bapapa oyo mpe eza café ya bapapa mpona érection oyo mpe ezali café oyo boyebi yango nyonso oyo esalami na biloko na matiti ya bien ezouta na mboka ya malamu oyo ezali anti-stress olalaka bien te ozokoka korelaxe te basusi eleki bafacture libala mpe eza te banyonso oyo soki ozomela yango ezali kolongola yo susi alors c'est vraiment bien pour na ba célibataire ba veuve oyo nyonso bazali na ba stress banyongoleki na banque oyo ekola liso pongi ya suka yango oyo bandeko na nga oyo ngala danos na komela pe yango oyo penza ezali pona te na biso moi te ezala kitoko te na yo ezala bien te moko ya pembe moko ya naturel ya kitoko makasi ndeko na nga makamba ko chaka kopakola biloko eza te yango ozomela ntina yo ekosunga yo alors toza pe na mulangi moko oyo na memeli bino te eza ya bapapa pona prostate pona érection plus prostate oza na problème ya prostate oza na problème ya érection olali bapapa kosuba na butu omeli emai buko subi yeba déjà que moi annonce ya prostate ezoya alors toza la mai wana mulangi wana alors soko za nango pe besoin okobenga toko commander pona bino alors bandeko na nga bate na biso yango yo vraiment boya ebele boya kozwa bate bosomba bate nyonso ezali ba produit naturel binombo nyonso boza na Belgique France États-Unis Canada poste na yo kaka ekosunga yo osombi tina yo ofuti poste na yo ekokoma na temps opportun merci na bino nyonso tout que Dieu vous bénisse biloko yango yo ba mama ba papa solution ezwami. Bonsoir, bonsoir. Bambote ebele bisika biso bizwi bino. Nzamba lola eba kopambola bino bandeko na ngai boboto bondeko na mabota na bino. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom, respect ba chef coutumier na biso. Et puis ndenge ka tokendeke ba musulman bandeko na biso, ba salam alaikum. Voilà bandeko na nga na ye eza nango koumela te koyaka kolamsa conscience et puis komituna kaka eloko nye kosala boye na kati ya famille oyo mais nazo comprendre te na bosani kombo ya pasteur tant musu kobeta lisolo bandeko musu baoyeba kombo ya pasteur
bandeko bozomona bana wana mibale oya mobali kombo na ye Shalom oya mwasi kombo na ye Shekina bandeko ba mapasa te me baza leki na kulutu bazalaki bana oyo balingaki mingi kolanda papa na bango na église na Ekodim papa na bango aza pasteur baza na église munene na Goma église kombo nango kombo nango suninyo tabernacle te Ephésien voilà bato ya Goma batoto na beto ya Goma habari pasteur aye ko s'installer na Congo na Kinshasa asali kaka 3 mois banda ye ko s'installer na Kinshasa soki pe amemi église na ye atomboli yango na Goma ye nango na Kinshasa papa pasteur osimbikisi osali nini ou bien okomi Job bandeko bana bazalaki na bonne santé bana bato baza pe SST baza pe bana maladie te bana courage bakontribuaka na église na côté Kodim bandeko bana mwasi mama pasteur na papa pasteur basimbi nzela Kinshasa wo kokoma bakomi na Kinshasa basali kaka 3 mois na 3 mois wana bana pe bazaki en bonne santé après ka bandeko na ngai ya 2 jours 3 jours bana bakomi na fièvre bana bazwi fièvre babi kaka ndenge kaka changement ya temps changement ya ba pays changement changement ya ville ba biloko ebele bana babeli bapesi pe bana ka bakisi ka normal nde bapesaka basasi pe mo ba examen ezaka malaria bopesa bana mwa kinini eleka nango bavandika na ndako na bango boye na kimia bazo prier na bango pe kaka nde bazo prier mama amemi oyo ya mobali na kombo ya Shalom papa amemi oyo ya mwasi na kombo ya Shekina bandeko na ngai bamona kaka bana mibale au même moment bandeko bano babotami mukolo moko te bano babotami na ngonga moko te yaya bana o eza accident te ezala accident na kati ya mutuka na kati ya avion na kati ya ebale na kati ya bato na kati soki wapi bato bazalaki na kati bokufi nzela moko me bango bongo te nzambe nanga fièvre ya pamba papa pasteur nazo comprendre po ni kombo ne kimi nazali na kombo na miniti oyo kombo na ona oyeba lisu te mais église na onde na kangeza Ephésien ezaki na Goma aye ko s'installer na kati ya Kinshasa amemi mwasi na bana bandeko bano bakufi na même heure même minute même seconde même tiercé soki babenga nini bandeko na olo bana na pasi na motema botala niveau bandeko eza nini eske ndeko pasteur asimbikisi alekisa bana na ye eske ezali ba milimo mabe oyo yabenganaka ekoti na bana ou bien ezali nini place akomeli lisanga ba pasteur basepeli te baleki ye bana ou bien eza ndenge ni bandeko na nga botala bana kitoko boye na miniti oyo baza na morgue na miniti oyo baza na morgue bandeko na nga pasteur auti na Goma yango papa Kinshasa ngo bomonaka ngo nini yaya bomonaka Kinshasa nini vanda na Goma créer église na yo créer millier na yo bandeko nanga Kinshasa etondi talo ekotika bana no na Kinshasa pamba tala ekotonga cimetière na Kinshasa ya pamba ndeko pasteur o yaki kosani na Kinshasa be église bazo yebisa bino etondi na Kinshasa na balabala moko be église ata 4 5 6 7 8 bandeko bazokoka suko tanga te bato bazokoka ko se concentrer na kati ya ndaku te banda babandeki koyemba lokwa nzamba lobaki prier sans cesse nde yango amemaki ngambo poni boli komemisa nzambe na biso ngambo papa malamu papa boboto ya boye ata lobi na bino prier sans cesse okope ko prier na sa motema yaya ye moko ka lobi ke celui qui ne travaille pas ne mange point
Si quand yozo sala te okeka en église kuna yo priya kaka, tu sais que tu déranges les autres. Comment ils vont étudier pour travailler? Pour ne pas accomplir la parole ou le bami na Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Chez Zabalinga ba paraissait pour na yebo kazali grand travailleur. Azanga conseiller bande konanga. Azanga dikarp. Mutu andenge wana. Papa pasteur. Okoloba nini na biso koloba nini. Bo pesi bana wana nini eza overdose akisi. Ou bien bolekisa ki degra kisi ba pesa bino kisi ya mabe. Kinini bo pesa ki bana eza ki poison. Bana ba kufa na air moko même moment même seconde. Niveau ya boye bande konanga bo fungola miso na papa pasteur. Papa pasteur bozwa non ba kisi ba pesa ki mwana bo kende kotalisa ba kisi o est-ce que bo pesa bango poison ba kisi ou bien bolekisa ki dose ou bien bolekisi bango na compte église ou bien eza nini papa pasteur tozo mituna toyeba te tozangi na maloba bande konanga na ozwa bino ta mingi te na biloko aboye bande ko bo fungola miso soko zo belisa bana kisi bazo pesa yo bande konanga soko na mbongo na yo na Congo mwana zo bela mbala moko na hôpital munene bande ko sanvu matina obeta bino lisolo Congo ebeba lelo te beba nango banda kala mais ezo beba ka de plus en plus bande konga mwana nga liboso na botaka na église et yokanga na botaka na clinique universitaire nazaki étudiante jour musu tovani na ndako boye tovandi bo mwana nazaki bien fièvre te eloko te mwana akwei kaka boye bande konanga miso eke likolo bande konanga na subi mbala moko na bilamba na bima fi chérie leki na ngai nga mwana suka na boti mwana nga mwasi likambu nini bande ko tangu ka mwana oko ya bongo pasteur na biso na pesio mbote papa sembe bato bele boyebi église ya Arche na nzela Petro Congo pasteur sembe abandaki ko pasteur wana bande konanga non il y avait des hommes de Dieu na ba mine na ba ne wana pasteur wana azokota na lopango azokopesa nga mbote bazaki na pasteur Sibu bambote bele pasteur Sibu na yoka balobi ke okoma na Afrique du Sud nzamba pambolo siko zali bande ko bakoti ma sœur c'est j'ai dit l'enfant ba bêta prière entre temps déjà voiture et komi wana to tche mwana bande ko direction Ngaliema Total qui gauchité. Oh, hôpital moko. Oh, ya boy. Non. Bande ko memamba mona Ngaliema. Bakota boy pa babenda mwana mai na colonne vertébrale batali soki meningite soki nini batali bande ko ba mona pe lokote. Nanzela tango bati ba prière et sili tango to mata na voiture bo mwana la muki nae. Akomine ko lobanga bi non tozo kene non hôpital. Bake batali ba bien lokote. Toye to zonga après so une semaine et même événement lisusu ngabi me oyo komine. Mbala wana toke mbala mo ngabi tete ngana okene Ngaliema sote na moni batala yi mwana bien te. Toke na ina na nini na clinique universitaire place à Botama komi kuna ba kesu ba bende su mai kalo kwa meningite balobi en tout cas fakota na observation basali be examen belé bande ko ba trouver appel lokote ti balobi mais tozo e batelo ko nyezo sala ndengwana bakene basali scanner na mutu papa balobi ba moni pe lokote banda mukolana pe mwana koya sute esila to ba prière tout ti lelo eloko ni na beti lisolo wana pona ko lamusa conscience ba maman nazo mona bato ebele okomona bazana bango na mwa mbongo na bango na yoki pe mwa mobali moka témoigner leki na ya kufi asala ka théâtre
bazana mwa mbongo na bango bakolinga babanda nanu na mwa dispensaire mo hôpital moka ya bongo tangu kai kokoma grave nde oka bakendekile na ngaliema aumeli takufi mais bon mema kaka tangu bomoni déjà bongo bon mema ye kaka mbala moko na hôpital ya munene soki bozana ba moyen mais soki bozana ba moyen te c'est normal akoki na hôpital à coin mais soki bomoni ke bozana mwa makoki na bino bon memi mbala moko na hôpital ya mwa munene kuna ba quand même bazana mwa ba machine mwa ba biloko ba koki kotala et puis bino mo boyebi ba malaria wana et belé na Congo ba okufa parce que au monde lève sous mutazana ya déjà na moi sucre na nzoto ma ye bakate ba mai wana bazong sabato za ba benga ngo ba glucose eza composé na sucre bande konanga kutangeza malamu alors soki bani bazong sa mutu mai même mwana noza mwana muke ya exiger batona bo salena no examen sucre botala no degré ya sucre na eza na C ya 7 ou bien ndenge nini soko monika sucre za likolo non bazongisa ye mai wana te bazongisa ye mai mususu ou bien bopesa ye batonga kinini bopesa ye bakisi amela sango lobaki soka kompe déshydraté bopesa ye loko mususu mais mai wana te ya sukali wana te yango zomona bato ebele bakena ye na hôpital bapesi yoka mai wana kaso bazongisi yo et que sucre za ko na nzoto yaya okokota koma bo sala attention bo sabandi ko na mona Kishasa bande ko ebele bakufa bongo ba sans souci bakufa ka ndingo na ba mai wana nzoka za ki diabétique bazongisi mai wana akei bo sala attention na mayo bazongisa ka ya malaria il faut basalo examen ya sucre même moi na za muke diabète ekipaka agité ngana mona bana ba somalien na hôpital na Danemark bana mike baza ba diabétique mama bela ka diabète te papa diabète te ba diabétique tu ya type 1 oya makasi wana bande konanga ya kolobeze bele na ko mona liwa ya bana ya boye bolam sa conscience mama ta uzana poto awa omoni ke mwana fièvre mususu ozo benga GP biso ba docteur bazaka manevre atali kaka boy mama vanda zela moi docteur bakanga ka moi 18h ya kende na yombala moko na urgence kende ko vanda atoko zela combien de temps kende na mwana na urgence kune zalaka te batali bote bakokote mamona ba pareil ba tchebo ba kotala bien faut vous avoir la technique. Ok, pas GP. Ok, pas médecin traitant. Aso saloneti moi boye ma zela. Bon 18h bango ba kangi me ba service na bango yo wana na urgence. Kuna ba ko soigner ba ko tala bien. Faut vous avoir la technique so ko na bana mama. Ko zala ka boyete e belé ba perdre bana na bango. Likola ba conseil ba GP, ya ba docteur ya ba simanda ko. A bon attendez sali na lingi bino mingi bo partager émission bande konanga belé bazolo balada nos tozo zo ba notification te na ye bakate période moko ba notification ye période moko ba notification kimi mais ceux qui ozo zo notification te ya ba live ou bien na chelo konanga désabonner na chaîne nanga tango désabonner après au s'abonner lisusu. Soko désabonner ko tika bongo te s'abonner lisusu final lisusu ko s'abonner pour la deuxième fois allez finangonga wana okozwa ba notification nzambe amona bino na obino nyoso bozo sala bande konanga merci na ba soutien na bino financier vraiment j'étais vraiment naza vraiment émotionné ndeko nanga moi si place aux alliés miyebi opesinga autorisation na tanga kombo na ote mais monto chelinga na compte et salinge sengo merci bandeko ba soutien na bino moral soutien na yo même financier la danoza melamai eza bienvenu soko lingo contacter ngai obengi 00 44 74 59 62 52 17 okozwa la danoise toko solo la ba type ezali bandeko nanga bino yo suboza na posa ti tangu yangoyo nazana izini ya batia wate soki bozo kosenga ngai ba numéro ya compte bozo senga bo ya mbangu bosomba batina bino
parce que na janvier na fin janvier tant mosusu batie kozala sauté nasalaki yango juste mpo nasunga communauté mais eza teleke nakomi koteka bati ti éternellement te. Donc so yo moto ozozela soki na mwa nini yebaka fin janvier il y aura plus de ti bino so bosombi bati vraiment merci ndenge mpe bozopesa bafeedback a bien surtout bakafe bapapa basi nyonso basombeli mibali na bango bakafe balobi ke mibali na bango bakomi kotelema na ndenge moko ya osakana te ya bien. Donc yo moto ozoa kosala baretard yebaka fin janvier okobenga nga kafe ezali sauté. À bon attendez, salut, je vous love, bisous bisous, bye bye.